Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote mingi na bino yesu tu ba ebolinga maman Eliani. Tu na pesi bino ba mbote, ba ebwe ma vimpi moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga. Est-ce que vous allez bien? Bonne santé. Est-ce que bolamu ki malamu? De mon côté, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali na linga koyeba toujours ba ebanga ba linganga soki boza malamu esala nga bien esala nga esengo koyeba ke bandeko na ngai bazali malamu. Voilà, na yesu to solande to mesana ko so ngala bino boza na kati ya émission à préparer nous pour le mariage. Émission à préparer nous pour le mariage na ebisaka bino tezara toujours pona ko sunga ba o baza na kati ya mabala, ba o pe basi ba bimina mabala, ba o pe baza na nzela ko luka pe mabala. Yango nde tina o mameli ya nitu. Ayesela bino ba émission ya préparons-nous pour le mariage. On apprend tous les jours. Préparons-nous pour le mariage. Teyoko solo la na ebisaka bino kezana tango mususu mameli ya nitu ayaka kovanda. Apesi bino conseil ya ndenge mosa kovanda na libala tango mususu pe ezali bandeko pe babengi ke mama Elia nitu talanga problème ekomelinga meka kosolo la po epesa bandeko mususu pe epesa efungola bandeko mususu misu parce que bandeko mususu bavana kati ya molili azana molili azoyeba ta azosalika munzoka azana kati ya molili. Yango wana ne ko beta bino lisolo o naza ko betela bino esalinga pasi esalinga mawa na yoki mawa vraiment makasi na mibali ya lelo ya plupart ya mibali ya lelo baza ba profiteur mibali ya lelo la plupart dans le but ke bango nyonso hein. La plupart des mibali baza ba profiteur. Eza na mwana ndeko moko wa mwasa benga po episanga ke mama Elia nitu naza vraiment na pasi mingi na motema pasi. C'est vrai que kamongo to bango tango nyonso mais on dirait bandeko mingi kaka bazora maele te mais bon. Comme eza lokola libala eza lokola évangile hein, tozaka obligé koloba to koki kotika koloba te, il faut to loba kaka. Pour ce to tiki koloba pe mabeti. Soto tiki koloba pe mabe bana bakokota na mabunga mingi bato ebele bakoza nimi na kati ya mabunga yango wana il faut kaka toloba choix ezate il faut kaka koloba bandeko jeune femme oyebisi ngai ke mama Eliane nitu na kati ya mboka o ka na kati ya mboka na biso ya France awa mama nitu na kati ya mboka o ya France mwana mwasi aza na bana na ye mibale malili la poto ope mutechaka batana ba problème. Mwana mwasi azana bana na ye mibale avanda kana bana na ye pe asala ka musala na ye ya bien awasa pe musala ne kitoko azana bana mibale. Mais lokola azaki na mobali te bino boyebi kaka mokili loba mwasi ata azana mbongo kasi soki azana mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo boyebi ke mwasi ata azana mbongo. Mwasi ata azana mbongo azalaka toujours na place ya mobali parce que balobaka toujours que mibale baleki moko na malamu mais c'est déplorable pour mokili ya lelo ba mibali mingi bakomi ba profiteur mibale bele bakomi ba profiteur. Zana ba mibali mingi ba garçon mingi akozwa mwasi ba vandi azovanda na mwasi ayebi eloko ni azozolo kwa nzamba bomba mitema mobali ye moko ayebi eloko ni azolo kapa ya mwasi moye ba ezate po motema eza ya kobomba mwasi alobi mama na bana nanga mibale nazovanda na bana nanga nazobokola na bana nanga ndenge zalaka bona boti mobali na bota ki na ye abalinga ite ndenge zalaka ke libale pesemele ki ngai te na papa ya bana tukaboni na ya papa na bana na ye kokutana na mobali kobanda kovanda na mobali mama nitu alobi nga naza mwasi oyo nazaka na posa nazana nga na libala ezaka ke mobali aboti nga bana tokabonaki parce que esimbaki te me ngai naza mwana mwasi nangi kindumba te mama nitu nalingana kovivre na kindumba te nazalaka posa nazala na nga na mobali to vanda vraiment ndenge papa na biso na mama babande kovanda ki mwasi na mobali na kati ya ndako bien ke mama na ngai ya boti biso na kati ya libala ngai etombeke na boti bana mibale na mobali tokabwani na yebi ke mwana misatu na yamine na kobota na mobali mususu eloko na kana kite ekosala ke na vi na ngata musu na bota na mibali mibale ta musu na bota na mibali misatu ezaki lelo eza vi ya lelo choix ezate abi mama nitu nazwi mobali tobandi kovanda na mobali pe azate ka sans papier aza pe na papier na ye aza pe na mukanda na ye mais toza ko vivre mama Elia nitu na ko vivre na biso mibale mama na linga ki transparence mobali ayebisi ngai ke photos na transparence to vanda bien tout ça boye na boye kitaki mataki boyebi kaka mibali nde bazaka na lolemo moi sabi to bandi ko vanda mama nitu transparence ya kosakana te mbongo na ngai surtout à salaire donc azwa le dessus yenda koma kosala makambo nyonso
ata pona osomba carburant mutu fa bimisa mbongo carte vanda kapane parce que nazaki aveuglé maman nito bi aveugle mwana mobali apesaki nga bolingo moko mama nazaki vraiment aveuglé na bolingo oka penza aveugle na bolingo penza mutu penza kufa misu ke misu emona asu te bolingo eleki misu emona asu te de mo bali apesa nga bolingo oh papa bana pesaki nga ite mama nito to sali compte en commun na mobile mama nito ba carte nyonso za maboko mobile soka na besoin chérie pesa nga boy chérie to sala boy chérie na sala boy mama na pesa mobile confiance à la aveuglette nzoka mbongo nyonso tout bombaka mbongo to bombaka mobile ya banda construction le kola mobile atika libota na Congo nde boyebiki na poto bato mususu baya banda kwa kufutela ya bato mususu babotama na mapango ke ba parents basomba ba mususu batika ba parents baza ba locataire ainsi de suite pour chance nyonso mususu bato mususu bana chance ndenge mokote abi maman Eliane mobali mbongo to chaka compte en commun nzoka mobali atongela kana ye mama na enda kuna Congo famille na ye disons nga na ye bakate le kola la contrôle akate ba démarche nyonso ntika mobali asala nyonso kaka papa sala na yo oka penza sala na nga lolengo lingi nyonso kaka mobali asala lolenge oya lingi ngai penza mama na bandeki na kiparate musala na nga kaka en plus équipe papa gentil na bana très gentil na bana akovanda na bana bien akosesa ne bana ba vraiment bien to vandi na bien malamu nzoka nde na kati ya motema na ya préparer la ki ngai ku mama nitu nzoka préparer ku mama mbongo to bandeki kocha lokola nga na kipakate lokola nga na mbongo to bandeki kocha mama mobali nzoka salela mbongo nyonso nga na yebaka te carte to zaki na ngozaki carte à costaud carte wana zaki ekota bino découvert à 3000 euros mobali asalela mbongo akota même découvert na koma même na moins na compte en commun zaki ndenge nini basale compte moi en commun moi soko azu salaire automatiquement bazo verser mbongo na kati ya nini 500 euros na compte wana basaki compte wana en commun projet à compte en commun ezaki projet à kosomba ndako tout ça compte moi en commun tozo mbongo tozo port tosomba ndako moi si pas tchaka tout le mois 500 euros tout le mois mobali pas tchaka mais le col à moi si à contrôle à kate le col à qui pas kate carte za na moboko mobali à qui pas kate ba ifaka na ba na lobby bien que mobali pas za na mukanda na epé azana musala mais na ndenge ba osala musala moi ça za ko gagner mieux un peu plus que mobali alors aya kotala boye mobali asisa mbongo nyonso zeki na compte akota kutu na découvert 3000 euros ya découvert ka ndenge ezalaka ndenge akipaka eloko te bacourrier yaka mobali moto azwaka makambo tu mobali moto asokipaka nango courrier wana ekokwea na maboko na ye ndenge ezalaka recouvrement 3000 euros na ndenge nini ata boye na compte compte oyo mbongo eza te eza même na découvert compte oyo eza même na découvert aya boye na atali boye abi naza nano papa aya mobali aye mwasi alakisi etala courrier oyo nga nazwi ndenge nini tokozana nyongo mbongo nyonso na kati ya compte mbongo oyo eza wapi omoni mbongo nangaki koyebisa yo te nazoki nanu mbongo wana lokola ngai mère kuna bayaki na mwa baproblème yango na bande kosala construction moko na Congo construction na bande na kosala na yebeki ndako wana eza ya ngai na yo ndako ya biso mibale ya ngai na yo tu m'as pas tenu au courant nga naza au courant te na yebi te nga na yebi ke tozo bombaka mbongo tosomba ndako na poto yo ke kosala makambo ndako ya Kinshasa kaka kosolola basolola ki boye mama na tongo mwasi akende musala azonga boye akuta mobali azate mobali akanga biloko mobali asima nzela akenda téléphone a changé numéro mwasi azonga boye akuta bilamba mobali ezate abenga téléphone ekangama numéro a changé donc moi la moi c'est baigné na passe à l'obi maman je me suis fait avoir maman nitu je me suis fait avoir na moi la mobali oyo maman c'est quoi 3 millions de tikali ya de ngamu tufona futa yango maman mbongo zaki combien abi maman mbongo to bandaki kocha maman to komaki na 16000 euros ya onde to komaki na wana compte tala niveau mobile ya salinga mbongo ekei na nyongo susu ya 3000 na omela mingi te pona obima yango wana naza ko expliquer na bino bandeko oboza ko tala ngai bo fungola matoyi
moko tozaka ba naïve na bolingo biso bato mwindu soki mundela sala ke soki bozokende balana na mairie est-ce que bokosala contrat de mariage ou pas biso baafricain tozalaka baze ke tokosala contrat de mariage te parce que tokoyoka soni bato baza na salle ntango bakomona ke tosali contrat de mariage ekozala soni il faut pas tosala contrat de mariage tondima kaka communauté de bien. Mais en tout cas le jour d'aujourd'hui na ba arnaque ekomi c'est mieux ceux qui bato bozokende kobalana otali situation na yo côté finance otali ndenge ozwaka bozwi na yo otali bozwi ya mobali bolingana na bino kaka mais makambo bakonte en commun wana il faut kotika il faut kosala ngo te oya komona sala asala na ye oya komona sala te asala te pona nini pona la plupart okomona te ke mwasi ayibi mobali mbongo akei mingi kaka mobali yaka kaka mibali muto kaka tovandeki na mobali bien tango azwi mukanda akimi tovandeki na mobali bien adefinga mbongo akimi tovandeki na mobali bien azwinga mbongo akimi la plupart ezalaka mibali alors tomeka ko revoir bato na mobali te nanu bozwi ba engagement te oyo kutu babala na kite ezalaki kaka ki mwasi na mobali copain copine bazovanda kaka mobali apesi mwasi bolingo kosakana te babala ni kutu te et bon combien de fois bobala ni ceux qui boza ko bala na bandeko omoni ko ta musoza déjà na ba bien na yo soko oza mwasi o omoni ke ta musoso so manda kuna yo oza na mwa ba bien na yo mobali mo ayeko bala yo mobali moko OK bobanda qui vient ensemble na eta kutu na ba bien na yo bokende ko sala mariage en tout cas bosala na bino mariage à contrat le quoi mindele c'est mieux mindele batimba ba yebi mindele ba yebi ki ba mibali mi baza ba profiteur yango mindele basalaka communauté de bien ou contrat de mariage mutu na mutu azala na eloko na ye parce que ezana mutu muso ko peso bolingo pesio nyonso o ezana kati ya motema na ye yo yebite talasko moi c'est bien tikena nyongo non seulement tikena mbongo na nyongo mazimbongo babandai ko bomba mbongo ekei mwana mwasi alabi mama muto pasi mama Eliane muto ezo salanga mama muto ezo beta mama muto pasi mama muto ezo beta mama ni tunazoka sukolia te mama nazana pasi c'est normal muto sali ofuni befort ebele ya kobomba ka mwa mbongo tozana projet tokosoma ndako elonga mbonga ndako ekinde kotonga ndako na Kishasa ndako okutu yo kolala te ndako yo yebite mobali asombi lopango na kombo na bango atunga eza arnaque ba mibali na biso ya batu mwindu mingi bazana ba arnaque wana akoya kokuta mwasi aza na ndako na ye aye kokota libala apesi ba bolingo kangi yo matoi yo wana ba pa numéro compte yango ozu numéro compte opesaka ete opesi ye ba transaction nyonso yo mutakomi nini kosala tozana compte en commun papa yo garde na oka carte ba transaction nyonso komi nini ye mutakomi kosala makambo nyonso ye mutaza kosala makambo ya kosala mibali confiance à l'aveuglette il faut kotika makambo wana ba mama parce que mingi basi bashina ka mibali na niveau wana te mibali nde bazalaka soko ya kokota na ndako mwasi aza kovanda na mwasi ayebi déjà que mwasi aza blessé de guerre lokola sa zo déception d'amour nga soki na jeu na ko manipuler babingi ba manipulateur bazé ebele c'est vrai que moi yeba soko moni mobali aye kolinga yo azo peso bolingo mingi bolingo apesi yo komi ko kanisa na bolingo zeki nango kala obite ona zeki ne kala zaki boete oya za boaza ange nzoka oya yesika kokoza la diabulu koleka diabulu ozaki na ye avant ba garçon belé baza ba manipulateur mibali mi baza ba manipulateur ba koma kolinga basi obena intérêt la plupart na lobite ke batunios mais la plupart yango wana mibali ba comportement na bakotika ngote po basi ebele balelaka toujours mobali azwinga mbongo akiminga mobali akie Kishasa ta mobali akie Kishasa umene Kishasa bandiko senga mama pona mama tindelanga mwa 1000 tindelanga mwa 500 mwana motema pete ya bo mama onzamba pesa mwasi abimisaka asaka nini atindaka na mwasi mote kenda Kongo bakoki kozala mingi te akie Kongo avandi Kongo na ke 1 mois avandi 2 mois 3 mois 1 année 2 ans ozonga teke mobala bando tindele mbongo par contre komona ka mibali nde bazalaka kende pona 1 mois 2 mois 3 mois mama tindelanga mbongo kolia tindelanga mbongo na foot hotel komona mwasi afu azotinda mais mibali bazaka bongo te mibali mingi musala ngo koma kolela basi la plupart des mibali bakoma kolela basi ceux qui mobala ça découvrir faiblesse na yo ebi point faible na yo
ako manipule yo, ako sakana na yo. Yango na kofungola bino matoi. Bino ba ina misu, ba ina mobali te. Ko sala mobali confiance à l'aveuglette te. Oyebi te mobali aye na ndako na yo, aye kokote pa na yo, yebi te. Eske eka pona bolingo, aye koluka nini? Bolingo ka mutememi ye. To musala o sala ka mutememi. To mbongo yo zana mutememi. Il faut ko sala très attention. On est kofungola bino misu na matoi. Tant bozo kende soko yebi ko na position na yo ya bien. Boki ko sala mariage. Ke sala na yo contrat de mariage. Ko sala no makambo communauté de bien te. Parce que lobi ele ko eza ko zela yo oyebi yango te. Mobali muso akotota muso soma déjà appartement na yo. Boke na ye bosali mariage. Tant boko sala mariage na communauté de bien bosali mariage normal tout ça. Lobi tango osenga divorce. Tant boko kabwana. Nana ko sala perdante yo parce que ba bien za ya bino mibale boko sala nini boko kabola yango. Mobali muso akotota mususu ozana bana te. Yeta muso azana bana. Tant bobala na Amérique automatiquement bana na pe bakoti na kati ya makambo na bino bokaboni boye basa nini ba bénéficier nyos wana eza vraiment il faut que ça très attention na makambo na bandeko basi bo fungola matoyi bandeko basi bo fungola misu ba mibale belé baza ba escroc la plupart mingi na lobite bango nyonso mais mingi penza soko ozana ndako mobale yako kota na ndako na yo ye linga oye ba yako kotela awa nini asa sala ba makambo kote mususu akimi yango yako kota pa na ngai. Luambo yembati. Mobali ya kutinga la bomengo asengi ya komande nga na ndimi. Mobali ya kutinga la ngenge asengi ya dirige nga na ndimi. Na bandiko bimana ye. Babandiko benga ye messieurs. Mobali ya vimbi moto. Mobali ya vimbi moto. Akanisi biloko na nga ya ye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles, et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balamilelo, Bolika Kalelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Bien. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. 27. La 27, Providence 02A, Kaka. 27, 02A, La Providence 27, pour 02A. tous. Maman Eliane Nitou. Voilà. La plupart na poto bato ba china ka baninga mingi zaka mibali. Alors ndeko mwasi sota musoso kutana na déception na yo na vie. Okutana mobali moko lelela e mingi te ke omoni mobali tozaki na ye abotinga bana abotisinga bana atikanga ye omoni ye bande ko sala nga boete sokoza na milelo ozola kisa mobali faiblesse ceux qui mobali asayebi ba faiblesse na yo nyonso tout akobeto mukatu akosala yo yolela akosalo ba bolingo mo akomiso fanatique na ye ba code na yo ba biloko na yo okamati opesi nyonso to sabo ya malamu bazali me ya mabe baleki ebele tala oyo azu oyo azaki nango posa kimaka te akimi atikisi mwasi na détresse donc oyo ya mokele nango tosona bino yango wana tokozongela ba live kala mingi te tokozongela ba live ba masolo na biso ko banda koleka na ba live ndenge to banda ko sala kala tokozongela ba live kala mingi te pona lelo tosiki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibe cheneli bana betu bonso boke bana ba escroc en cravate ba escroc en costume ba bon parleur
baza ebele na mboko ya poto bosala très attention bokeba bosa so ba mariage ya changa te ya communauté de bien te séparation de bien mutu na mutu azala na ba bien na ye c'est encore mieux que ko nyokola ka batu ko nyokola ka basi la plupart ka mibali ba nyokola ka basi omona mobala ki Kinshasa avandi kuna 2 ans moi ça tinda mbongo tinda mais moi ça ko ki ndete Kinshasa avanda 2 ans bala tindele mbongo eza pasi makasi pona lelo to suki wana